Biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolanda la kinoise miso ya aigle naza besoin nanu bosabone osabone bomatinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes. Papa mbote nazongi esu bino liboso ya bilongi na bino naloba kwa naye lisusu parceke tozokobaka toujours nayebi te leso euti oleka ezalaki nini bozongisa no makanisi nsima wi tolobelaki hémoroïde yango lelo naye kokoba nabosanaki pwe moko yango lelo naye kolamusa yango su mpona pesela yango traitement soki hémoroïde eye elie nzoto soki extinction appétit déception faiblesse sexuelle et processus éjaculation et diminuaka mpe lisusu pénis yango lelo topesa traitement na yango ya diminution ya pénis nini okoki kosala na ndako yoki okonsulte bamédecin bapesa eloko oyo baproduit moko ezaki oyebi te après une semaine yo wana okoma osimba mosu lelo tozolobela diminution ya pénis na kati ya bandako na biso naza siri mingimingi bapapa parceke tolobela bapapa naza siri bozoyeba yo moko oyebi ndenge nazalaka na ndenge nakoleli na ndenge nakomi boye naza su bongo te yebaka ngo ke yo mutu oremarke ke okomi na diminution ya pénis yebaka ezali malade hémoroïde eye elie yo mais bokebe mosusu ezalaka age yo papa moto omoni ke okomi dala ba 50 ozomata so remarke bongo surtout so oza moto libu monene soki oza monene yebaka ezalaka normal okosana to ke oluka médecin moko alia yo mbongo mpo nde eza na bamédecin baluka na bambongo nga mpena vai na nga boye moto elingaka na boya yo naoluka na lia na nga yo mbongo ateke esana ote l'essentiel na lia la baluka balia yo mbongo et alors mpo ozalaka bien yo moto okomi nao na baage wana te formule nini okosala eza simple toyebi basoso tobokola na bandako ya basoso oyo ya mindele te me eza basoso tobenga basoso ya mboka ou soit soso ya kongo oluki soso wana oyo azobwaka maki ozwi liki na ye moko na kati ya liki wana toyebi ezalaka 2 parties mai moko ezalaka lokwaka bamai tomelaka mosusu eza jaune alors yo kozwaka jaune na yango wana jaune de yango wana okozwa oke na wenze kota bafruit oluki bitabe ozwi bitabe no oye nango omoni soki ndeti ofongoli bitabe eza lokwa mo misisa mo boye mpe bino olongoli bamisisa wana opangusi bitabe no bien obongisi yango kitoko osokoli yango ale osala nini orape yango bapapa bazala na bamashine oniki okala mashine ozwi jaune d'œuf wana okotisi na kati osangisi donc nalobi etabe moko na jaune d'œuf moko wana eza mpona séance un jour moko soki osala yango pendant 7 jours nde biso formule topesa yango il faut utiliser pendant 3 mois 3 mois oyo kosalela yango bolandanga bien vitamine oyo okosala yango ndeni osala yango pendant 3 mois na chaque mois osala yango une semaine nayebi te soki tozolanda na bien nalobi osala yango pendant 3 mois na chaque mois osala yango pendant une semaine et alors loko osala yango une semaine il faut ozala na 7 banane na yo na 7 jaune d'œuf et alors loko leza eloko epesaka solo esenga chaque jour osalaka pate na yo na jaune d'œuf moko na banane moko okosala yango ntongo pokwa osali pate nango moko ndambo okaboli katikati wana okosala yango ndeni ozomase na peni na yo pendant 5 minutes omase soko okende mosala olati dekale na yo bien kolata basukilote te lata dekale po ekango makasi olati dekale na yo okende yango mosala na pokwa ntango okoya avo aplike ya mibale esenga omisokola mai bien mpo ya liboso elongwa sino teke peso solo osokoli bien elongwe aplike ya mibale mpo lala nango okolongola yango titango naza sur explication nango ezalaka claire salaka yango ntongo pokwa pendant une semaine so une semaine ekoki otiki nango ozali lisusu mwana oaplike yango pendant une semaine ozali sutu na 3e mois oaplike yango lisusu nayebisa bino yo moko soki osali yango
okozwa ba résultat hormone ke ekeya na mesure o nzambe apeseli ya ko regretter ezani tozo bakise hémorroïde likolo hémorroïde yo mto remarquer que oza ko diminuer ok pa ba médecin babakise lui yango lisusu olie batraite maladi oyo esalaki ke edimieux mais bango bazwi babakisi yango lisusu ekomi to monene okokomema yango lisusu te et alors ebakisi yo lisusu badouleur lisusu ebakisi lisusu hémorroïde biso mo bapapa te bandenge nini ya kogere banzoto na biso kana bafruit oyo toliaka ka biloko oyo toliaka tokoki mpe kotraite banzoto na biso et alors nalobaki tosabone parce que bajour oyo ezali koya na kokoba lisusu ya kobakisa nalobaka te ke oyo tozaka na vitamine tokokota na masolo ebele yo kasi ebele bapapa baoyaka mabumu minene osutuka mutu nzoto moke libumu minene mais batraitement nango mpe a na kati ya toza tv toza nango tokopesa melo nyonso toyomi yango malema sala partage tinda moninga no lien yebisa mpe asabone et alors tant tomonake baabone baokota ebele bozokota yango mpe totinda biso tosani tokoba toujours na batraitement biso tozotraite et en plus tokocontinue su kotraitaka bino toujours parce que toyebi ke bokomi déjà ya biso yo s'abonner au sel partage pas voisin s'abonner wana kuna s'abonner chaîne ezotombwama kaka nde nalobaka bobenganga toujours mama molakisi parce que nazoya kolakisa bino baformule ebele oyo ekosunga bapapa mpe oyo ekosunga bamama vraiment leo nazalaki na équipe technique nanga wana moni ye moko Diaz l'homme sur l'homme de vision Junior Diakano elongo na Jujaman napesi susu boss nanga mbote oyo balobi tonton Placide Zappé napesi sumbo te sike zwami ye en tout cas ngala bino pona lelo tosuki awa mais tozokoba toujours na bamama bozala branché mpe bobo santé kosala partage biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolanda la kinoise miso ya aigle naza besoin non bosabone osabone bomaisinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes